aujourd'hui, je comprends que c'est grâce à Dieu qu'on m'a... Antikalima boko pambae, moninanga ke atikinga senaka. Ye kozonga na lela teo, mobembo ezali liwa teo na lela yeo. Atako basekinga. Album à Quartier Latin, ma soeur. Les albums et vous ça la succès moro ya libela. Et ça va dire mon chose là-bas. Mon aliena, mon aliena. Banze mon soeur ma ouais, banze ma bon ouais. Motuya na la vie. Nkombo nango bolingo. Bolingo. Chérie tambola kaluko l'extraterrestre. Lorenzo langa kitoko chérie. Bonjour, bonjour, abonnés, c'est Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours kaka pour nous commémorer la news les aranatara pour nous repérer sa bino information c'est vrai et réel. Pour nous ça bino mélange la Vérité Universelle les news de Joyce c'est ça poison pour ah ouais la rien que la vérité ah vraiment le kuta et les kakaté pour na mesana kaka na vérité nga sans vérité na kokate maman songi soli ngaye yo Joyce Tumba comment tu de la presse, on a pour nous la bino, information est réelle pour Awandezara Moussala. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman. Aux émis d'énergie, mon bal à bas facette. Caméraman, nous avons un problème na batou. Je dis bonjour à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline, la queen Mada, la reine Mada, na bise Zarane, maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur, papi Yoko Moliko, sans frontières, Aigle Mobutu, papa, merci pour nos conseils. Je dis bonjour à toi, Tracy Tupamba de Paris, moi, ça pembe, moi, ça la mine. Bonjour encore une fois. La binone sobolinga ka Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse na saraka a pona ko memelo ba invité ya solo pe ba vrai invité biso a ezaka rien que musala lelo déjà na sana invité na kati ya plateau toko betane vraiment ba masole belé toko ka pe ba vérité non to yoka te po a ezalaka rien que la vérité. Bonjour ça. Ouais, bonjour grand prêtre. OK, je dis encore bonjour à toi Balobi et Francis Amad. Francis Aman. Je dis bonjour à ta place aux alliés. Tar abonnez sa Vérité Universelle Bazotalo, Bamisu Bayebio, Bamisu Pe Bayebio Soko s'est présenté. Ouais, je me présente. Moi c'est Omba Lipasa, chanteur du groupe Quartier Latin. Donc Nazara Wana, frère Nabino, qui vous aime tant pour bien vous savoir à Nazara Oyo. Mais naza au salaire que na moi li papona vinangai moi binonde quoi. Alors je vous remercie. Donc c'est votre frère, votre artiste Omba Lipasa. OK, vous comprenez déjà qu'il y a un plateau les autres on a oyembela bino Omba Lipasa bino mo bomona ming baba so batele on devait quadra on dirait vraiment troyer banyo so na kaka na kati plateau na biso Omba Lipasa to me campo yeba avant ya quartier latin parcours na o bandaka wapi. Bon, avant le quartier latin, nous allons et puis nous travailler avec papa Jean Goubal que j'aime beaucoup, que je salue à passant. Et il y a un quartier latin. Quartier latin et c'était comme ça. Même au quartier latin, première rencontre na le vieux quadra Isaki d'abord ndengeni. Bon, première rencontre, comment on s'est rencontrés, Zaghi rêve nanga. Pour Zaghi réalisé quand on s'est rencontrés. Et na singara nzamba soninga tant tukutani. Na joué mo na go remplaçant on elo msouté. À part kara conscience nanga. Oui. Et à singanga tunanga bia yo. Nzemoni oyebi ngai embarango bila à l'époque. Natikali 0 natikali maboko pambae moninanga ke atikinga senaka ye akozonga na lela teo mobembo ezali liwa teo na lela yeo atako basekinga na sima na kipate masuwa ememi emona no motako teo na lela te che atikeli ngai foto apesi epe oyanga yatalakanga abosalate awagazi nadangweranga mama nadangwe etenia memiye ya mulimo natikalise eteni na mipesi na yawe losambolanga nzamba batelanga na ye tomona na lisusu
malolo la grâce agatia ebale maswa ekomi mosika ye moto nabengaka eme ye wana kokende pinzoli etangi na miso lokola ngula nga na libongo lokola bakati nga makolo miako nyokwama susi ekoyokolo ngai eme yawa yoge ata nakomeka ngai molimo na nsima ngokosala yozonga ye bolingo yanga na yo yasomi nsima na yawa sheri nga na beba ye nsima na yawa panda kote de Bruxelles nsima na yawa bibi mapesa maboko banke nsima na yawa Nicole fungula la clé d'or nsima na yawa nsima na yo Ivija nsima na yawa bebe nga na beba ye lokola nzela oyo atobalekaka te lokola ponte oyo fungola ebunga lokola nzete oyo mopepe eboya koningisaka mama na kokachwa ye. Bravo, bravo. La robetele quadra vraiment. Et ça a d'abord on est nini. Bossa mboka, papa rapa, père nangai. Abisinga bipetuda aux artistes. Aux artistes donc on a ces boss, na musala na senga musala c'est mona. Aux sala. Puis depuis jour on a tilelo. Na zalaka na sentiment moko katinanga ya ko satisfaire ye ya ko défendre ye ya ko sala toujours esengo na ye na motema quand il me voit parce que c'est un papa il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup donné, il a fait de moi un homme heureux. Là, le rôle à papa tout dans quatre orchestre na groupe quartier latin. C'est pour ça que je vous invite, mes frères, mes sœurs, à acheter vos billets. Achetez vraiment vos billets pour ce concert de la vie. Le 13 février 2021, à Paris La Défense. Venez nombreux, achetez vos billets pour t'inscrire. Au moins, les lots, on merci makasi à passer dans les cas. Na malolo la grâce. Na nenga za na ngai na nenga ya sala ke a mwana umba toujours c'est bon mère ba merci belé na bo sanité bolingonde zali vie bolingonde za va faire tout dans tout quand tu mets l'amour réussite est totale alors boya bosomba ba billet bosomba pena ba billet etikali 5 ou 6 mois biango kakapo fête wana ya Afrique mobimba wana et ça là que batutu esengona ebota ba ouverture belé lisu na ba vie na biso donc achetez vos billets et ça là bien quoi. OK, achetez vos billets déjà Babinyo Arena to beta moi lisolango vraiment depuis le quartier latin c'est combien d'années? Ouais, depuis na côté quartier latin na salimo bambula des fois na ko calculer pour na mona ngo neti na calculer vie moko boye ko isa il y a pour toujours où ils ont à vie donc alors dans un quartier latin pour toujours pour attends les on a bien ça la sugi album sugi nin je serai toujours avec le quadra dans ma vie quartier latin c'est chez moi. OK, quartier latin zanda kunola royaki quartier latin omba okutaka nani nani on tourne un quartier latin na kutaka ba vient na biso neti ba Richard nani Blanchard Vichado nakutaka ba pupa mystique na ba musicien nakutaka Montana Sommet nakutaka chez Lamputu nakutaka moi Batu na yaka be poko wana. OK, ouais quand époque na to meka un peu ko ba na ba génération ni so travailler na bon na quartier latin génération ni no yo mo senta que na bossa soko vanze amako regretaka te pale so bazaki ma esika o elinga ezala boy. Ouais, nga naza na plaisir na vie na ba génération ni so quartier latin parce que dernièrement tous allés ensemble na fête tout ça à quartier latin 33 ans on a été ensemble et nga na mona ba vie na biso na télé et pour moi ils avaient un rêve mon réalisé kola la pembeni moko na Willy Bula koza la pembeni na le ufumu ça venait de Picho koza la podium mon a fallu pour pas le king
Elmara. Donc ils ont plaisir moko à libéla. Moni batona, bato lelo suna ligi na TV na yemba ba anze monesi ba lora yako sekana no ngai na mona nzela mino na yo na kingo zomi ngala kufela bolingo elingi nango ngai te kati nzambe apesa nga zeli kambo eloko eleki motu ya na la vie nkombo nango bolingo chéri atambolaka lokola extraterrestre lorenzo nanga kitoko chéri sugali na eleki ato ya mafuta nzoi ngili weye nakosenga ezonga mokolo mosusu tozalaka na yo moko na mvula Laurent tambolaka lokola extraterrestre Lorenzo nanga kitoko mama yeyeye sukali na yo eleketo ya mafuta nzoye zokili weye nakosenga ezonga mokolo mosusu nga tozalaka na yo ne fiskata mbala moko na mvula santima wana ekozala éternellement koleka ta fetia bonane ya doloka bale kalakala nutakala wowowo yo ozalaki pese na sando basoso akola ye mais pourquoi lelo komi pese na sando ya rara molange bakomi otala yo lokola télévision mosengo bakomi otala yo lokola télévision mo majaki mopawe bibi mapesa mali bazala. Ok, c'est bien le résultat de un artiste. On sent façon dont Oyemba, Omikotaka, Opesara, d'abord, c'est créé des alani la musique. C'est mon cœur. Tu chantes vraiment avec ton cœur. Ouais, c'est mon cœur parce que aujourd'hui, je comprends que c'est grâce à Dieu que Omba est ce qu'il est. Omba chante grâce à Dieu. C'est Dieu qui a donné toutes ses capacités, tous ses dons que j'arrive à satisfaire ou à égayer. Alors, personnellement, je dis, c'est mon cœur qui doit toujours agir que mes pensées. Oui. Donc alors, moni ce moté melingi nous se fait lingi tara yango tout arana esprit mais tout ça c'est grâce à mon pao vous appelez j'ai appris parce que lui m'a jamais appris à me donner matin midi soir comme un enfant gâté et tout. Il m'a appris à travailler, il m'a toujours dit Omba il faut travailler, Omba il faut être un homme, Omba il ne faut pas se laisser parce que moi je peux que te donner l'amour du travail parce que c'est avec le travail que tu vas bien prendre soin de toi, de ta famille et de tout le monde. C'est le travail qui est l'argent, c'est le travail qui donne presque tout. Et c'est pour ça que je suis tellement reconnaissant. Et des fois je manque, je me dis c'est que moi Omba personnellement dans ma vie doit toujours à mon pao de l'amour d'un fils à son papa parce qu'il a tout fait. À son mélange voiture à Liboso quand j'étais dans le 20 ans, 19 ans, 20 ans comme ça. Il se passe à faire voyager na Mboke Belé. Grâce à lui, je peux rien manquer. Grâce à lui, mais oui, que Omba, les gens disent que Omba a têtu parce que le quad a protégé ma case. Non, cause la têtu est naturel. Mon tout faut avoir têtu. Parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de ta vie. Nous devons diriger vie. Parce que nous avons donc vie n'angeza yang alors ceux qui n'ont pas likam na s'appelle na monter non so carrément ça bien non so na lisibilité yero wanga ni na katara yo ni cha lox nga biso bonga na niga ra ça n'engage que moi c'est ma vie je dois en profiter
tu dois profiter, mais comment on a succès en bandenge banda kina lelo, apparemment vraiment, ils ont vraiment dengue quitté le quoi dans un fou la lissou, pas na quartier la tamingi, te à comment tchamingi, bah j'ai un talent de ma boko. Non, bisous toi bien, bisous tous albums. Moi j'ai des chansons dans l'album. Oui, album, mais succès, on a pas que Omba boy, mais apparemment succès non ici li. Regardons bien. Non, il m'indique mon succès sur les. Nous avons un karaté, nous avons dit liboso ya vie. Mais avant, on sentait que liboso ya vie quand même, on a qui déjà un succès mon boy. C'est notre tabou t'as un succès, on base à succès, c'est normal. Mais c'est que ça vient du cœur, tu vois. L'homme que tu vois là, Omba, Monsieur Omba, Monsieur Omba, c'est un grand homme. Avec son cœur, à travers son cœur, à travers l'amour, tu vois. Succès, ils ont fruit, il y a travail. Bon, on a dit que ils ont plus important, ils ont battu. C'est l'album de Mission Quartier Latin, ils ont calaté. Ils ont bisanga mikolo, ils ont la barre nzemoni pour le balanga mambo succès. Calaté, c'est là quand on a boré dimi. Déjà batu bandima, déjà batu bayo kaka. Oh isala ke lelo nga sabatu nga umana zelo te. Zomona yango na mpona nga tuba sole fo zala mingi batu kalaté bozolia ba biloko bozolia bo. Parce que album à Quartier Latin, ma sœur, les albums moyo et vous ça la succès moko ya libela. Et ça va dire mon chose là bas mongaliena banze mon so ma banze ma bongo ba jarwa ya on a bisi batu solo là numéro na téléphone ils a plus 243 84 50 22 370 plus 243 84 50 22 270 appelez-moi ils ont rapport na ba mabanga pikate pour na ba dédicace pikate pour na ba conseil à frère nayo Benganga, les sangs conscients, les cambo sepil, à mon frère, tu vois, donc tous là, ensemble. Et puis, na sengi na bino, dans les gonanga, vous s'abonner à la chaîne Nangai. On va li passer TV, on a Tchango TV parce que ça, moi, Miki, m'a belé, dans les kati, vous en a kati. Donc, vous s'abonner. Et puis, il y a un des beaux tubes, on est beau, ça là, qui est beau, Tchanga point de bino. On va lui passer à ton mec un peu quoi. À part Nini Cindy le cœur à Mima na quartier latin. Qui Cindy le cœur. Cindy c'est fini. Ouais. C'est fini seulement qui Cindy. Mani. Qui Cindy le cœur. Ayemba danger. Azam marque oyo. Lelo en Afrique mo bimba ba Cindy ba koma belé. Ba tumso mai mama Cindy ne ja. Mama ngala kungambwe. Papa ngala kufie. Motala lingala baki azadi ya mana ngai Nzoka zana etene molanga lungwila Ya salanga beza Oui, tozo mbabongo Yango moni concernant Cindy le cœur batou Bai barake album na epizoya Suka Ça dit batou basi yoka ba goût Mais obozoka oba mi goût na goût Ouais Bino goût na yango goût Elle voit dire mon ango isoya kalaté le bon musicien. Et pour on a deux. Mon gars va ba mfutima. Pourquoi t'as rendu tout vendiga pour tout sonner tes logoté. Le roi te l'ovara. Ba téléphone nangi sonné. Il m'a dit changer. Na wana ko damo bois qui ça, bois qui l'autre. Ba mfutema. Ba mfutema alita chamala. Ba mfutema na kenanga. Ba mfutema na koyoka na ngayoti. Non, mais vous démarrez. Ok, comprenez que Babi Biloko est envoûtement. Osez mido, envoûtement. On a envoûtement. Je suis bien. Tu as bien envoûtement. On va te me camper quoi idole nous zaranai. Bon, idole langue ça ba tunyo so basa musique bien. Pour baser belé. Ouais, mon corps est difficile pour na mutuner tingai. Tout bandino na quadra. Le musicien le plus intelligent, le musicien talentueux, bourré de talent. Mon pas au moko. Si tout le monde va misser belé en Afrique, tout le monde va maman sans biso ba frère na biso même badaju
frère na biso soki otali le king mpe lisusu Elmara prêtre bavie na nga bajaman bavie na nga bajeko buro mpela bavie na nga basoleil wanga champion stumi champion de l'air champion soki ekoto soki otali bamusike baza ebele bavie na nga ebele bapapa na nga ebele naza kaka amoureux idole ya babosseur ouais. Ok, relation na baartiste musicien ya baorchestre mosusu ezalaka d'abord ndeni ezalaka nango kaka bien mpo bafrère na nga neti banani oyo ezaki mwa bosololaka nyonso oyo oyebi so natali la team wata bamusicien nyonso ya la team na boss ye moko life héritier watanabe donc famille soki kote Fabre Maestro Fabregas master nga ya l'homme de mon pays c'est-à-dire donc on est fiers. Là c'est mon frère. Et pas Elmara, le king, mon abajinion Moutoukoua, au Massananga, Batunanga. Ce qui est Kotoyo. Et pas j'ai dit les nuances. So mon agé, Mission Bélion, Massananga, au Bazalaka. Donc je suis tellement fier. Mais lui sur les connu en une légende dans l'album à Mission Quartier Latin dans l'album il y a l'incontestable Cindy Le Cœur. Ok. Donc bête non les solo vraiment il y a New Arena pour moi déjà invité dans Gaza d'apprécier. Donc quand on a t'es invité matin. Donc quand on a les solo vraiment il y a New Arena 2021 le 13 février. Est-ce que concert année Gozala et c'est Zali. Bosani ba combattant pe no basilita ba combattant nous omona bana besoin na ngopoza concert na bango botala te na wa fali pupa nde basala ki libanda wana botala ki te oza makambo ba bana palin so yana leki baswani eza problème te elobi te ke les garçons ça sou papa leki to oncle rien ezaka entre on est la famille le Congo ti to benga ngolo kwa makasi poza makasi omona il y a un moment fait au Congolais, on nous a inspiré mon anaï. Il y a Congolais Kofi Olomide. Pour les Africains, tout va se réveiller encore. Et va comprendre sous solo que les Africains sont caïds, les Africains sont prêtres. Ok, nous avons maintenant sali. Il y a un moment les combattants sont bundela babiso baumba. So ils bangote mais les autres sont mamoussés. Les combattants on a les lots. On leur doit beaucoup de respect et d'amour. Vraiment. Nandoule wana mwana Congo Kofi Olomide a lobé la paix makamususu. Ba surprise des belé. Et on aussi na ba Congolais, mwana Congo, mwana Afrique ya solo. Somba bien avant pour 42 000 places ya muké. Kalate ba place on est tout ngesi là au sang esika et ça la fo. Tobo kanali solo hein omba bomona ekala bomona ka été ce bomona na Paris et ça la bino billet de bosoma billet famille nanga batunanga bino bato bolo ba bosepela ka pena nga bosoma billet pour jour wana ne sala nga pe bien hein bosoma bino ba billet moni batnet ba panda côté de Bruxelles ba Nicole Fungola la clé d'or ba Ividja ba Angelos Mapesa ba pichu mapesa litringi ni première classe baba tumo oyo na sengi na bino bosomba ba billet na sengi na bino pena maboko banki somba billet pour ça la bien bibi mapesa. Ok, voilà tozoko baka na kati émission na biso hein tozana omba lipasa na ye vraiment nde to beta masole bele omba lipasa yo mola kotara na ba musicien na biso nyonso o ba bimi na génération ba fali pupa na bango nyonso ba faire gola bango nyonso nde basala ramsa na bango okotengela biso ka komba 5 personnes monique bo sala vraiment msa na mona ndenge bien et puis yebisa biso na bango nyonso na numéro 1 zana génération na biso Kofi Olomide na génération ba fali pupa ba faire gola te génération yo te na ndenge yo monelaka te na longo quadra na génération na monte peut-être il y a sa papa te ya la génération tout il y a de 7 à 99 ans te longo lié to tika na génération na bango nyonso ndenge mona bango basaka musana bango bongo na liva mona d'abord za numéro 1 bon numéro 1 zalité moto mtasala musana na ndenge na ye aussi na numéro 1 wane ko mini comme on ba lo ba ki ah te on tout ça la boulot na bien pour na vie na ye na moi aussi na ye na bana na ye na famille na ye
j'encourage mes grands frères, je vous encourage encore que Dieu fasse que chaque jour d'inspiration, ça m'a beau aller sur ma casse. Pour défendre biso quand pour défendre biso parce que bino bonzelo biso to landa moni baba na libota so yata mbuli mabe ça ma fona ba petit bango baba vient na biso numéro 1 na numéro 0 azate polo bizara nzambe mona donc monsieur bon. OK, on va to mona ki ba acoustique beta ki acoustique nini vraiment et c'est pelisa que oyo mo vande vraiment bité moto ayembi moto peta apesi meilleur acoustique. Non so l'acoustique tout seul bien à part quand on a biso liki ya batutu au quadre betaki il y a les guides na fongola nzela ba acoustique donc à part ya biso liki ya batutu à part ya mon pa o liki ya batutu ba sang bango bien. OK, on va to ko yoka moi ba bloka ba ya ba vieux non ba kenda na o quartier latin ya kala et c'est pelisa oser mis de énergie mobile ba facette. Au secours, sauvez-moi. Mukulu asungi binda wabase ngamopa mokonzi asungi ngatela zino arena Angela vingisa ngaye Angela dalela ngaye ona loba yina mi pesa ngo ebana yo ona tikata na mbuti sopala yolo baki na mi pesa ngo nyoso tu nana bombata na motesa ni lupema yana boma kosala mata dote vere musika yosa nazokonga te koboma Angela nakonga ngasema kasi na mongongo ya tambwe moto nyonso koyo kelelo na ngai nakomisela sango kuna epai yosa nazolanga neloko kopesa yo te na eveli yoselo ye mo melodi ya mawa Angel Dibala soki oyoki nawe nakokamwa na yo te Angela eongana deja sose ya bolingo na ngai kolera na yo te Angela hipokrisi ya bamba okosala nini awane. OK, on va là baba que on est au secours. OK, on va là baba que kokana na le quadre koloba façon koyemba et ça ko d'abord ndé bogar le quoi quadre no ba sika na bogar apuka ya makasi mbali pasa et puis ça me fait plaisir pour comparer ngana mutu alibuma te ba comparer ngana l'homme le plus intelligent waza légende waza l'homme du cœur comme son fils Omba quoi. OK, on va trouver ba oche de nzembo na kati album osombi to komi po erango ekoma ko ba parole o ba sali bo osombi to komi na nga muto na komara pe mais na zanga pe na besoin ba komi ça veut dire tout ça pe na mopao ye mopa ba kisi ba maloba bo taba donc pas tongi nzembo atongelinga mona na ye na ba masa msuba tshaba biso mo ba pote toujours donc ça ba jarwa ça ba charana yo vraiment boy na déjà tekele on nani to kokoye boyembele on nani bon ba Chantal Tumba bazali et puis ba boss Ali Tachama la bazali l'honorable liboso mai na sima mai prêtre blagité. OK, to comme koke na suka ya émission na biso on va to meka un peu koyeba komba papa komba maman obota obala père de combien d'enfants ngai umbai ngai naza mona naza tata ya orakola Davia naza na mwana moko mwana na ngai place ozali papa lingaka mingi monsieur Samuel mwana ya monsieur Samuel na maman Yvette Kasongo. Je vous aime beaucoup mes parents non mon bébé ke ba moi elekeze ya bino nanga mo mwana bino pe parents quoi. OK, merci lelo sobachoyo ministre de la culture et art nini rome ma place wana mon ensalaka ke ba vie ya artiste ezala bien kilo na loba yango na pomoni na kopesa faute na bao bazana etonga te na kopesa na ko juger ba konzio bazala lelo te po o bazomona nga na yebite mais o nga na osala na vie na nga ezalaka ke so na ju chance wana ba musicien ba théâtre culture mobimba hein donc culture pour nga mona za artiste dans ta culture quoi. Ouais. OK, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Moi, ma banga na yo, moi bambote na bato balingaka programme à mouvement.
Non, programme mouvement bande konanga bande ko tout ya monde entier baturanga ya Turquie maître Fiston Bosonga papa noble Bopeto masananga ya Nick Longomba na bosanité Bogali Bongongo Bogaro l'équipe Bogar rebelle Kolo Turquie na bosanité panda côté de Bruxelles JP Mukendi de Bruxelles na pesi merci na malolo la grâce pour l'espace oyo na ndenge ba yambaka mona na ye donc na bosanité famille mapesa mobimba na bosanité masananga na elle na yo moko yebi Las Vegas Obama wana quoi. Ok, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci beaucoup à mon caméraman, Balobi Ozemi de Énergie, caméraman ou Zanga problème na batou. Je dis merci à Baboni na Bisonio Sobalingaka Joyce Tumba. Merci à mon boss maître John Motema, maman Micheline. Merci à toi Francis, Babi Francis na Suède. Francis na Suède Maboko Bank. Merci à toi, mon superviseur Papi au Congo Luko Fisson Frontière. Merci à toi Tracy Chupamba de Paris. Brit Omot par rapport à Taïla Patrona. Merci à toi Divine Kavira, la maman de Manuela. Naomi Bekan rapporté mené magique. Merci Nabino Sobolingara. Joyce Tumba. Merci Nabino Sobolingara. Vérité universelle. Babi RK. Fio à boire Karaboise. Bassin d'être na film. Didier Loleko. Babi Mobala Mouindou. Je dis merci à toi. Merci Nabino Nyaso. Dès qu'on est sur Rabino YouTube et Zap Poubelté. On va tout cabana tana leader. Ouais. Leader. Souka. Omoni la félicitation sous l'ambassadrice. L'ambassadrice d'Idiston qui n'a biso pia prêtresse au défendre sous monde. Na Combo Congo. Merci vraiment. Invité quoi. Salozonga na kodaye. Soki ozongi te okoyoka sanga milelo mwata kutu moto ya betanga ngunga ya katoliko soki abela koki osede menamu enamu te ya lida enamu te je t'adore chéri olingi na yo kende eske oponingi nga na souffrir po motema na ngai eza na maboko mayo wapi moto akosalela biso conciliation ya lamu ngai moto bolingo na yo ekomisa ebwele yango ememela ngai bakusu balia nzoto nyonso ye kusu akolia motema memela yo nsango ya bolingo na nga yali yali prétremé tout travail mérite salaire nga salaire commence milelo shina nga tala sima wala lido Salozonga we sokyo zongi to kwa kukuta moto divisé par deux. Wata kutu moto ya beta kangunga ya katoliko soki abeli akoki osede ngenamu te ngalido salozonga na New Arena le 13 achetez vos billets. Ciao.